C'est là. Tout tapoter. Pour me reposer, mais la voilà. Na matcha bandeko oyo. Accepter. Voilà. Bon, bonjour Aline. Bonjour mon papa. Rico, bonjour et bonsoir. Nalandaka mingi. Eza Pauline, tozaki na ona Luanda, camarade Atuma. Ah! Pauline. Bien. Nalandaka trop. Nazako luko to numéro na ona bengo me. Nazako batene na oza numéro na. Ah, na komela yo. Oui, il faut comme la et aux autres makamoko eza très important. Oyebi nga moko nalandaki pasteur wana. Ndinga zoloba ke même bana na ya yebisi bango faut ko partager biloko na yo il faut partager faut yo bala moi somo ya pauvre on va misae non et passer à ko biloko modèle wana hein ngai na mona kaza pasteur ti azana bisika zali hein lelo ba komi kaka ndinga zoloba pasteur azasu na éducation eza susute pasteur azasu na bonzambe longo bango hein. Dilo tozo ndima ke to yeba quand même ke nzambe azandenge nini bango balingi kolakisa batu bon nzambe te boko mikala libanda ya liloba hein en tout cas ozo bali kwa moko eza vraiment bien pesant il est ko lingana lobaka yangwana en tout cas c'est fait la ligne na votre numéro hein tina numéro non numéro en tout cas c'est fait vous sali bien ndenge o rappeler ngai na komela ka jour mo mena monyo tanki message te. Ah, ça va, na otalango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, super, na tête au soto, na Hollande lango. Qui dit sanga? Oui, maman Chantal. Bonsoir, papa Rico. Bonsoir, maman. Na CP Mindo Matinga, rappelle à Landakayo. Bon, nalingi na intervenir kaka par rapport en tout cas aux autres makamoko ya solo na seki awa na lobby na moninga no to bongola motema ne moko parce que makambo yo zolo ba yango biso to vivre toko mina tamoko bana na nzambe lukan sala intimité no na nzambe yo moko ndenge lobby ke bandimi ya bere ba seki toujours ko vérifier ba pasteur lelo ba lingi kuto poser bango question moni ya azbatu bana bureau ils étaient pour poser ba question maté wana ezaki ndenge nini koto na expliquer ki bien te na comprendre te ba bazana corps lobita mutuma komia ba comme multifonction voilà so que mutu na bureau ils apona batuna mbongo ekota ki ndenge nini mabonje salaki combien offrande na pesa ki 10 mais ndenge nini mais pour na ko poser pasteur question à répondre yo et comment compliqué yango biso bala na nzambe yo boko luka intimité non na lobité ba ke l'église te kendo na église mais approfondir intimité non na nzambe yo moko parce que ba pasteur le mi ba bat na lifelo et ça ba pasteur na ba yembi bana nzambe bo sala attention tala ba nzambe ba ko mobimisela biso au moins bana bo tozo bina na église biso ka nzamba zane wana te ba pasteur na ba yembi parce que faut la panza bana nzambe lifelo faut vraiment tout ça d'attention et puis ndengo lobi ke tango yakala soko sa ile sumu yo moko to église ko tuté yo moko so banga nan ko fuka mo senga nzambe pardon yo moko so banga kaka yo moko ngana so bana zaka na groupe intercession siko place nazali groupe intercession siko mutema na ngai so tina na kwe nga soki na kwe na ko suivre intercession nyonso ça veut dire que na poko na toki na intercession soki na kwe ko intercession mobimba na suivre bango tu vois parce que on a compris tozo ki ba enseignement ya bien voilà base ezalaki base ngana so bano papa naza na poto naza na Paris parce que ba oyo bazo ba base na bon surtout mingi na Kinshasa ba era kala so ba ina Paris mo na vani na bonzambe c'est que ba oya kala bazo ba base bien mais ba oya lelo be nda ya lelo
Non. Ngada ngena souligner minka à côté wana biso peuple de Dieu. Makamba Marcelo na koko lo beyoto parce que nazo maîtriser ngo penzate ça na ko sabino loko na maîtriser te na koko tshana munoko te nazo yoka na ngai. Na ninga na beta siete papa ya na sekiso ngabi yaka to sa l'église na biso. De ozana Kinshasa. T'es naza na Paris, naza na France. Yo za voisin ko, oza voisin nga na 18e wana na la chapelle. Ah, déjà pembe na ngaza na pembe nya. Na okomelo pa to tsika na zali po ya mo biso boye ko ba place na moi mon boulot. Komela ngai comme ça. Komela yo. To sa l'église na biso. En tout cas natiki nzala batu musu na kaka na okitite nazaka batu musu batu ko intervenir un moment. Zala noter le. Otinde langa numéro. Merci. Merci. Ozomona tozoloba wa eza omoni tant oza chrétien il faut comme à niveau yo moko il faut yeba ko prier nanu yo moko église il faut ko kendango église ba kendango oyo kamateya mais il faut otana otanga ka bible osala ka ba partage pour comprendre parce que muto a telemi liboso aza sainté aza mutu ana ba faiblesse aza pena ba erreur tanga zo loba tanga zo teya akosa la pe erreur po aza mutu sikoyo yo tanga za na connaissance oyeba ke note awa sala erreur ezala boyete oko condamner te ba ke erreur mais awa eza boy mo yo bunga ezala te parce que mutu nanu yo moko il faut na niveau ke non yo moko na katanda ko sambeli peno toki yo moko parce que un vrai chrétien il faut comme à niveau pena yo moko sambeli peno sentir on dirait aux alaki na 1000 personnes tout autour na yo mozaki no ka yo moko donc ce qu'on va arriver parce que dans la batu mususu avant sambela bien il faut que ça na batebele oui la Bible nous dit là où 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom je suis au milieu d'eux oui mais Eli on va quand même répondre à ça donc ozomona Bible lobby, là où 2, 3 personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, c'est la parole de Dieu. Kosambela na batu, et ça là que ekolisa yo. Parce que tant on sambe na batu, moko ko kota na kacha spiritualité, moko po ko sambela me ozo yo ka bato ba pembe na yo. Maloba ya baninga pe, ekoki pe ko zwa yango lobi pe yo sambeli ndenge pe mutu muso asambelaka. Mais yo moko faut ça l'examen au kola au comme on a capacité ce qu'on vandi yo moko au sambeli nenge to somona lelo pasteur azana ngomba ye moko simbi live azo sambela na live ibo sambela na live ibo ete oza distrait loba na ko simba live nazo modéré donc ngai nazo modéré pour na bino. Mais nga na kata prière na live. Mais non. Parce que nga na yebe loko moko. Oyebi, ezana ba dimension mususu to sambelaka. Na telemi boye. Na tele sabino ha. Au moins ça comme rempli na Saint-Esprit na prière. O telemi boye. Pasteur Azakuna yo zaliawa. O bandi ko sambela. O koti na profondeur. Tamba obeta maboko pa. Ozo fongola misu. O komi na position yo moko koyeba te tango nino komaki na position wana soki nane komela yo te ozana no musika sambela susu mingi sambela lisusu luka susu elongi na nzambe so nane komela yo te sambela lisusu mingi sambela lisusu parce que soki pena zo prier o koti na profondeur position yo bandela ki o telemelaki oko silisa okomi na position mutusu yo moko yebite nini okomaki kuna parce que na prière tozana moment oyo muta contrôle ka maloba na ye plus kozo kende plus que Saint-Esprit se manifester plus kozo kende plus que Saint-Esprit se manifester tie comme na mamoko otasuna contrôle maloba na yo te Saint-Esprit a jusqu'au maloba na yo ye muta komi ko loba siko na place na yo azoloba. Ya mona ka mutu mususu français ye bien ngote makomo semble na français.
et puis okosambela sans faute. Ce qui Saint-Esprit a conduit yo na français, okosambela sans faute. Yo moko tango kosili ça. O comprendre te ba français ngo lobby pene exactitude yo moko comprendre te. Aussi si kosambela ba bit maboko papa, o comprendre te so koma ki na sa kiti, o ebite ndenge ni okomeli kuna. Na personne ko comprendre pendant que non okota ki na profondeur. Donc yo moko faut comme na mesure yo moko zo sambela. Ko sambela ezalaka matalana te. Ko sambela ezalaka matalana ti. Yango bi bezolo ba kota na chambre na yo kanga ba porte zala concentré luke longi na nzambe. Bibelobi na salibino royaume des sacrificateurs. Tozana temps oyo ngai na cause de la source miracle pas pasteur ti. Soki ti lelo yo. Et le but est que tolongoli ba pasteur, tolongoli ba prophète. Non. Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs. Donc ça veut dire ozana moment oyo yo moko okobika na miracle na yo. Yo moko okocha tout se likia pa pasteur te. Na lobi te ke to effacer ba pasteur te. Il faut comme moi na nzambe oyo yo moko oyebi ko sambela, oyebi ko za discernement, oyebi ko comprendre que non, soki blocage na ngezali, ezali parce que na kwaya ki telle place, ezali parce que erreur ya boye ou bien eza épreuve. Parce que tout blocage ezalaka malédiction te. Ezalaka malédiction te. Et cause la paix moi moment moko boye nzamba zo traverser yo moment d'épreuve. Mais le coup, on a connaissance, c'était autant que la Bible était, au semble la bien était, au sang la partage était, mon yo batté au moment de preuve, yo communauté, na monnaie pas mal de chance, au comment boule bleu yo moko, potam susu, na sala ke loko boy, pour la sala ke loko boy, pour ça que comme qu'on se condamné yo moko, ok té, ou ano normal, nzamba yebi ke, to za faible, a yebi ke to sala ka berere, nzamba yebi. Mais tant que ça moment de preuve, nzamba o l'exo de preuve, alingi tam susu, ati kompiaka, poye ba moi des master oyo tambula kana bango soki baza bien. Donc ozomona, to pesi mal papa ya ba kombo ezate na ba nini na bino. Bonjour papa. Bonjour maman Rokolo banayo Rokolo. Tout ce qui me suit, hein? Tozana sujet à Marcelo hein, mais ça n'empêche pas au bak s'appelle Lobana makambuka ya Nzambe. Bon, pour Marcelo, je ne maîtrise pas totalement l'histoire. D'accord, oui. En tout cas, tu peux s'arrêter par commentaire na biso na période ango. Tu tindara pe ba verset biblique to tunaki ba ye koli ya Bible. Na ba verset ba pesa to mona ki ba pasteur bazana mabunga ebele. Par exemple, Kibiso 1 Timothée chapitre 3. Dans 1 Timothée chapitre 3, Mobimba, bakola ki sa nzambe ye moko na kata Bible na komi, ba critère ya ko remplir pour na kozala pasteur. Mari d'une seule femme, exemplaire. Voilà, s'opposant à la Bible, koko zotangela batu ba mona. Bon, et là on est bino bozo kende ko sala na kati epa ba pasteur wana na kamwe. Et puis bino mo boyebi verset ngo ezali vraiment batu ba utiliser ngo mingi. Ngala ebi na sous verset ngo te. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osez. Ah, osez, hein? Voilà. Bon, ndenge nini sala rake toye ba tête koye ko la Bible en profondeur. Ndenge ni toye ba tête. Toye ka na Bible, to mi pesa na na koye ko la Bible en profondeur et pesa biso mayele. Et pesa biso direction ni na so parce que c'est un guide par excellence. Et pesa biso ndenge ni to ko pona la vraie religion. Voilà. Parce que les taux la ba pasteur, bazaka bango mo ba au diriger. Et pourtant, Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi, n'a puissance na enyos azaka ye morote. Azaka na bapôtre na ye. Bapôtre pe bazaki likolo ya ba disciple. Donc soto lingi to landa na ndenga mukili ba ki gradé. Omoni na ba responsabilité.
siko pasteur wana bango bazaka kokamba bango moko ba décision bango moko na uti kolanda ndeko mwasi alobi balingaka kutu te batuna bango ba question mais bino boza ba berger te batuna bino soko bino bo guider bango te nani o guider bango omoni ke boza bino ba berger te botindamaki te bomitia na bino kuna pona objectif moko lucratif. Parce que ce qui est vraiment pour na ko guider bato pour na mambo nzambe na banzi balinga ba lekisa ba intérêt ya nzambe liboso, c'est-à-dire mutu aza ba question o azo poser aza na droit pour yo guider ye pour yo expliquer ye o lakisa ye nzela nini oyo akoki kotambola sembo na miso ya nzambe. Mais tozomona yango ke ba pasteur bango moko pe bazoko ko tubela ba masumu na bango mais biso moko tokangami kaka na bango zoba nani bolimbisa moya zoba voilà ezaki bolole parce que ye moko azoloba mosusu wana nalandaka na bosani nkombo na ye azandeko asomoluba azoloba ye moko ke ngai le mosusu bato bakanisi ngai aza na saint esprit nasi nalangwaki masanga naza sous drink ale nazali koloba bato baokanisa ke esprit saint eza na ngai bon le yo moko mondimi na ye ozoyoka paster aza na ye molangwi masanga ozosani kuna est ce que otangi 1 Timothée chapitre 3 babi ke bato balangwi masanga ana bakoki kodirige Natangelo, Maman Lili Bell na moni message no commis. Maman Lili Bell na moni message no commis. Na répondre yo après na message na inbox. Na répondre yo après na C. 1 Timothée 3 et lobby. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, bon, donc yo yebisa ngai pasteur oyo akokisi ba critère wana o nzambe ye moko kolo biso mukolo na biso ababenga ngo bongo donc nzambe ye moko akomi na bible na ye oyo akoki ko représenter ye il faut a remplir ba critère bo sikoyo yo okendoloba o toza msoka ben parfait zali biso surtout bata masomo ne dondi ba ekaka non ba o pe baza bien po nzambe ataka mobeko moko te o tokokoka te mibeko nyonso eza na bible tokokoka alobi ba oyo bako représenter ye bakoki ko remplir ba critère wana oyo akomi wana sikoyo totanga ma ba pasteur oyo akokisi mibeko wana totanga soko zisi ko moni na verset oyo omoni eza na batu oyo baza ba tokobenga bango ba fan ba vegle bazo comprendre te eza na biloko mususu ba defanda ngo te soko zi ba critère oyo nyonso tu oyo otalia babino ke non pasteur il faut que pasteur soit irréprochable. Est-ce que Marcel est irréprochable? Non. Mari d'une seule femme. Ouais, ana moi si moko to yebi wana koto akokisi critère wana. Sobre, modéré, règle dans sa conduite. Non. Balobaki bazaki bango mibale na mama blanche. Voilà. Bazaki mibale. Akokisi critère wana te. Sobre, modéré, hospitalier, azana ngote. Propre à l'enseignement. Enseignement na eza propreté, eza na ba délire au sein d'enseignement. Donc déjà mon boulot. Ozo mona toko tango za mona nzambe, otanga ka Bible, oko se référer na makambo yo po oyeba muto azali boso na yo azandenge nini. Ozo comprendre. Voilà. Siko tellement tanga ka na Bible te, oyeba note. Ata moko ka kokokisi te oko za responsabilité.
ata moko pamba na kati wana nyonso za boete akokoza boete akoza et puis verset mo bapesaki ngai na wana eza na 1 Corinthiens 1 Corinthiens na bosani chapitre yango na bandi chapitre 9 hein? Chapitre 6 verset 9 ou chapitre 9 je ne sais plus verset de l'Obibo hein? Tout péché est extérieur du corps. Tout, attendez, Google peut nous aider. Tout péché est extérieur du corps. Paris pour toi, on a un service co. Oui, ils ont 1 Corinthiens chapitre 6. Ils ont 1 Corinthiens chapitre 6. D'accord. Hein? Chapitre 6, verset 18. 19. Balobi que tout péché est extérieur du corps, mais celui qui commet l'adultère pêche contre son propre corps. Or, le corps est le temple de l'Esprit Saint de Dieu. Ce qui kasi, Esprit Saint de Dieu est l'ongwe na corps, o eza suye. Pour Esprit Saint eza saint. Et qu'on va en accord suye te. Si qu'on so qui est l'ongwe na kati ya corps suye. Hein? Si qu'on Esprit Saint eza wana te, nanya okamba église. Puisque Esprit Saint eza wana nécessaire. Esprit Saint Nzambe eza nécessaire na kati église. Si qu'on babi ke au péché au suye corps. Corps nous a suye Esprit Saint ko vanda na te. Batu ba ye ko la Bible s'il vous plaît. Approchez-vous de tous ceux qui enseignent la Bible, qui partagent des conversations bibliques, qui matent. Au côté qu'on réduit le temps, on a la ligne dans 1 heure, 30 minutes, 5 tu vas s'adapter à toi. Amen, maman. Maman, tu vas la service, aider maman parle. Bonsoir. Bonsoir, Pariko. Bonsoir. Oui, Mouto Yambi. Na bandi service moyen là où me les a te papa Makambolo ba me sepel sinanzo za na mobile na pasteur. Ah. Non, yem sa personne zo na na mobile pasteur. Ah bon. So la zo il faut sa persi. Ah. Là la zone nyo kwa papa pasteur na kimi l'église na koti na ligne suba nyo ko la njo na za mo bala pasteur ah na fone sa persi to sa église na yo Ça va la sepeli la sepeli. Boni ba santé ça va. Ça va ndamba bomba ndamba batela ça. Banda bande ko koma pari ko matisanga matisanga zo matisate na komi na bi matisanga na ko matisanga na banda service moyen na baso ezate pour service e bandi mais na se na zo landa en tout cas félicitations bravo la de la CR de la OK to salut mon merci merci c'est mec merci merci kitanunga merci. Esengeli topesaka ya kaisala na kaisala biso basali ya nzambe bongo ndenge nini papa tolandi so pe ya solo lokuta monsieur Marcelo alingaki kokende ko se présenter devant les tribunaux te pourtant bazali ko bengisa lingi ko signer ba papier te il paraît que ba sinise yango na ndenge moko astucieux quoi. Yangwana, pourquoi au fait? Pardon, si tu n'as rien à te reprocher, vas-y, va éclairer le monde. Mais oui, parce que Bible tinda basal na nzambe ba tosa ba autorité établie. Donc un homme de Dieu aza na disons un homme de Dieu azana devoir ya kotosa ba autorité. Donc tango ba bengi yo na justice, il faut que ne se présenter aux premiers citoyens oyo penza yonde fokende. Donc ko boya te yonde fokende. Donc tango yo zoko boya tout d'abord non exemple nini yo pesa la bandimi na yo. Exemple nini oyo pesa la bandimi na yo. Donc donc biloko tout ne zo jouer rôle ya kotalisa parce que moni yango moni ngana loba parce que na loba conséquence des causes yango mona ka bango batike la ka batu cherté église nyonso na loba ngo vérité hein omoni na kati ya christianisme eza na ba
na hiérarchie nango. Eza na ndenge o esengaka église po etambola. Ba docteur nde ba enseignaka ngo na église. Église ya Congo, corps de Christ, ne omonaka mutu, maboko, banini, tout. Église ya Congo etambolaka bon taba. Parce que eza ko totaliser ba norme ya église te. Église ndenge za wana, il faut bozala na église. Faut na église nan tout d'abord, faut bozala na 5 ministères na église na bino, église. Na église, il faut bozala na évangéliste. Na église, il faut bozala na docteur. Na église, il faut bozala na prophète. Na église, il faut bozala na pasteur. Na église, natangi docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Osomona. Église etambolaka bongo. Sikoyo apôtre azawana comme ye mutu azwi mission ya ko bâtir église. Mais évangéliste pas ko sala na ye soka azwi révélation. Mais na ndenge ya régime o ezali ya corps du Christ. Faut un apôtre, faut un pasteur. Un évangéliste. Et ko sala mapeke évangéliste azali berger. Mais église etambolaka na pasteur. Siko yoza wana apôtre ozali docteur yem ta quoi enseigner peuple de Dieu histoire d'église, à expliquer peuple de Dieu église etambolaka ndenge nini wita wapi eza ndenge nini doctrine ya église docteur mta kwa enseigner ngo. Évangéliste azana rôle ne na kati ya église. Osolanda prophète azana rôle na ye ndenge babake non. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Comment l'église n'a bino boana prophète oyo alaksaka bino nzela. Église mobimbeza na prophète église na évangéliste église kamamaka na pasteur yemoko. Église kamamaka na évangéliste yemoko. Obi pona nini? Parce que balinga kotika cherté. Parce que yemoko azako sakize na makambo ebele. Yemoko azana ba culpabilité. Yemoko azana ba problème ebele. Yango moya tika cher ezate parce que muto ya koteya ako revese ye. Yango moni bakanga cher mais pasteur wa tambola kana kobanga nzambe aza droit na ba bot na ye abanga kotikila mutu cherté. Akobanga kotikila mutu cherté et puis akopesa pe mutu mateya te ba pesa ka mutu mateya ya koteya te. Okoki ça peut arriver au bengisi pasteur mususu aza muninga au bengisi en église na yo lobi na ye on a pas problème l'église boye. En tout cas, nazi révélation, yaka ote ya biso, o enseigner biso amour. Parce que yebi que pasteur wana ana grâce ya ba prédication ya amour. O bengiye parce que yo yebi que yo ozaka pena na grâce wana te. Pasteur wana ye ate ya amour na église. Mais okolakisa ye te que non, omoni amour ango tela ngo boye te. Parce que mateya mutu aye kote ya yene mutu faya na mateya na ye et puis à partir à côté ya na ye Saint-Esprit muta ko révéler ndenge ni ya kote ya thème na ye. Donc yo étant que pasteur o pesa ka thème na lingi oya kote ya biso na église na thème ya amour. Ye moko siko invité wana akoya kote la bino thème ya amour ndenge Saint-Esprit akotinda ye. Ndenge Bible lobi c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et yate ke yo ko la c'est ko lelo bango batinda ka batu. Abisa yo yako te amour tela ngo boye na suki sela ngo boye soko ye otei obimi libanda mbala sima robengo lusute sikoyo muto ba pesi mateya akoteya bienti yango monaka etana ba pasteur mususu na yebisa bino parce que bana ntambe ba remaka kango te etana ba église mususu okei oyebi ke pasteur Jean Bosco ateya ka makasi mais oke kutane na église moko boye ateyi bienti omoni penda atei nenga te yakate yo moko eleke lobi mdeni pasteur Jean Bosco te ya bien mais na moni moi boye te pasteur azwaki ba condition tangwa ye master benge na bureau akoma pesa ba condition non te ya délivrance mais côté yango boye te ya boye siko pasteur siaye akomi na moi culpabilité na mutu na ye tanga azo te ya aza leste siko yo akoma freiner Saint-Esprit. Parce que Bible lobby, l'esprit des prophéties est soumis par les prophètes. Donc ça veut dire, mutakomi
na moi banketide na mutu na ye akomi ko peser mateya wa azoteya parce que ayebi ke non azwi moi ba condition moko boye ok mutu fo azala l'aise ateya ndenge ya lingo teya siko lokola baza ba pasteur ambeba bakoti na éviter vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 sengando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te